Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois de plus. Je suis très heureuse de vous présenter cette très belle émission. Et c'est moi, votre humble servante divine, vous la diva que je mets toujours. J'étais à vous dire bonjour parce que vous êtes plus nombreux devant vos tablettes, vos téléphones et même vos postes téléviseurs en train de me suivre. Je dis un grand bonjour à mon boss qui s'appelle De La Nation et puis Chumangaya Boss Lady. Et sans pourtant oublier à mon équipe technique derrière la caméra, je suis avec Marcus Songangeli, mon coordonnateur, garçon Slim Herman Emporio. Et je ne peux pas commencer cette très belle émission sans pendant dire un grand bonjour à William Motion, le code mondial, Jean-Willy de London. En tout cas, bientôt là, tous les beaucoup Fungwama. Et je dis aussi un grand bonjour à Daniel Kamwena. Oui, Richmond Kilundi, voilà, Richmond Kilundi. Je te dis un grand bonjour. Et comme d'habitude, on invité. Aujourd'hui, mon invité, il s'agit de Maman Pauline, la femme du dauphin Pépé Kalé Yampania. Avec elle, tu as développé, tu as souris à Pépé Kalé, comment ça a été. Et le lot, bientôt là, c'est 20 ans. Depuis Pépé Kalé Tikabiso. Se sentir comment 20 ans, c'est pas facile. Et puis, si c'est pas facile, maman, ça va bêtise. Mais est-ce que il y a continuer toujours dans la ligne, on peut s'abuser sur conseil comme d'habitude. Voilà, Marcus prend déjà Maman Pauline. Bonjour, maman. Bonjour. Et puis que santé déjà bien, donc tout non santé vraiment à moi pas si tout dans notre maman santé on a moni on dirait pour 20 ans Pépé Kalé de pas kenda tous années. Vraiment. Ça ma cambo mais 20 ans à comprendre était vraiment. So émotion, so grandeur pour n'habiter pour 20 ans chez moi. Merci maman. Ça là déjà c'est pas facile en tout cas. Maman vous s'en sortir boni depuis Pépé Kalé pour fatiguer le 20 ans. Les a facilité. On a dit ma casse mais tout éviter. On se sentir ndengeni, nous s'en sortir comment parce que nous avons ma casse et puis maman comprend déjà dans le belanini wana papa wana. Vraiment. Ce qui mokonzi moko oyo to banga tena moki soki etembe tozana ntoto telende oti micro te ko sanga so émission nga Maman Pauline nzamba zosunga nzamba zosunga kota la kaka ye moko to ba qui vivait ça passe pendant 20 ans ça passe au mona yo mesanaka nyoso okuta mesiko komi bandi na oyo zongsi na oyo zobaloka boye yango le mozo pesa attention nani stomac quand il bien mon colango le sous vraiment ça fait mal. Moi Pauline ezaki comment je Pépé Kalé kufaka ezala comment ko zoye ko kitia na munene na ye wana ko kitia depuis na likolo ya étage et puis akita na sien vraiment divine ça passe. Ça passe chaque année na raconte quand ndenge ngome tra grandeur ya papa ndenge zaraki crise ça qui na chambre ko quitter la chambre tiko ta banda comme ça bandal ndenge ça qui passe ça passe ma casse pour la connaître le colo tiko quitter na ina c'est vraiment tant que ba no senga avec oh Pépé Kalé azali soute nandenge na se retrouver na ngalema nandi ba koma na ndako na yebite na tsonga kana ndako bola mona porte fungwa mi batu plein aux ans et pas on tient le colote ba no se kaka la mort de Pépé Kalé a fait na 21h45 22h le pas en plein aux ans n'a pas ça on tient le colo vraiment Maman Pauline balobi ndi Pépé Kalé ba na eliwa na ye Mika mabele, mabele, et puis papa koufi. Ma fille, est-ce que vous avez parlé de c'est que Aliwa est à Nzambé, vous avez parlé de Nga Kimat. Je suis allé à l'ouest de la Nakim Brazzaville. Nous avons fait Brazzaville, mais le coup est pas quitté. Pauline a mon chapelet wana. Il comme catholique soboni Pépé Kalé azaki deuxième personnalité na Maïkari. Vraiment, voilà, archi faux. Deuxième personnalité. Ce qu'on a maïkalo kuta ba deuxième personnalité bazali. Avec un membre de l'église, avec une grade kunate.
Ma Pauline azaki okende pena na maikari na bana nyonso. Bana nyonso okende. Famille mobimba. Ngana bana ngana mobile na to okende maikari. Oui. Mabi baikari ngo ezaka ba kisi yango voit même mbula ikanga kai mabota et tout. Oh nani ezolo baba muto ba ndenge na ye. Vraiment. Ne bu ne ya ko expliquer ngote. Po ezolo ba ndenge na ngoma ya lobi libanda za quantité. Maikali sana ukakala na venir cinéma kini ko sera sera tamkulo moko. Como estamos a Maikali, como estamos a como a moana jamais. Eu pepe kali asime bakisi, eu pepe kali sala ki boye. Jesus salanga ko bien te. Après na 20 heures aí vraiment. Ma Pauline balobi pepe kali zaka na chambre mo gbe bando kotate. Est-ce qu'il est vrai? Ya wana bino divine. Oza kata ndako na ngazo libanda. Biso ba ndako banda zaka 3 chambres. Chambre ba parents et ba fille na ba garçon. Bon chambre ngo nini yo. Pepe kala ba ko kota, ba ko mikangela. Archifu mwana nga. Soko ba linga ba emilie mutu, ba n'importe quoi. Yo ba ndaka banda yango. Toza na nini chambre oya biso ba parents ya bana basi ya bana mibali. Bon soko to ba kala ba ko na magasin wana. Yo na otse biloko. Pepe kala zaki ve na pota na lokolo ya solo mama. Wana yebite o ba solo ba maloba na bango. No ba solo ba maloba na bango. Bonga zaki na ki mwasi na ye abalaki ngai to saki na azunga mwana moke na vana ye 37 ans le soko azalaki ko 40 ans. Pauline ezaki neno bane ko s'en sortir comment yo bali un star moko ya mboka na biso ya munene pe ya mukete pepe kalewa ya mpanya bambanda obande ko s'en sortir comment mais ko bete biso no moi liso pepe sa biso pe banda o to kota na mabala bientôt la vacances yo Camille de libala en tout cas les kamambanda moni mobile na mwasi bazande mokote mibali bazala ko la bana biso mobali ata nani asali ndenge nyonso azalaka kwa mwana oyozoka mobali lokwa mwana bambanda nanako yoka me komona boye nanako mona ti oyokaka quelque part ko mobali na yo azana mwasi na kati ya okese na mangwana na danseuse moko boye mais omoni te okangi te ndenge okondima mais eza passe oui makasi na yo mwana ngambanda te eko ka mona ka mwaka ndenge yomoko yebika ka kin ndenge za na eko mona mbanda tango babika kufi babi kuna pe opa ka mwasa pepe kale opa mwasa me ko mona bana est-ce que pepe kala boti à part yo aboti na basi misusu oui bana baza porta bango pe kala kwa bambula oui moni pepe kalas ayemba o sala etika la na etika mémoriser na mutu na otilelo obosa na ngo to olinga ngo mingi nzembo zebele banzembo zebele mais nzembo sala oyo moko linga kawana wa sala ya mamimbula wande asala nzembo kitoko wana mais banzembo nso kala na ko sala ya kitoko apparemment linga mbula mingi mwana yo wana po moni mbula zaki apesa comme princesse pas zaki mwasi na kata mibali mibali ndo zaki bele mwasi ka yemoko yango wana moni linga yemo est-ce que vraiment est pe na ndeko yema na banzembo so ki a voyager mbula fa bela il faut yo ka be il faut ça la boy oui mbula tanga zaki na école primaire omoni poto papa bino wa okende ezelo kwa ote monini so kwa zu contrat ya poto tam so sa inane tam sous 2 ans tam sous 6 mois beaucoup là il y a au moins mbula wana ayeko zo affection na ngai le papa ngo kufi mbula alinga papa na ngasi ko bana nga mibali nde bagina affection nga makasi ke mbula mbula neza affection papa ne makasi ce côté témoignage on a tout le monde alinga ka mwana mwasi makasi abenga kombo la princesse pour ça kombo ya maman ya boti pepe kale l'état congolais saline après lui papa ya pepe kale que tout le monde est-ce que baya kana ndako baya kotala kayo ba artiste baya ka ba mona kayo est-ce que to ibano papa yo bon nani gouvernement na mwana ngate
Moi, je maman yo divine chaque année na lelaga pour l'anniversaire à Pépé Calé. Souvent dans un maman molende te mbelelo ta musubino so bosana Pépé Calé. Mais chaque année na l'équipe na télévision bino presse surtout merci na presse. Boutique Ranga était vraiment grâce na bino badmi wazo découvrir ngazus. Wazo découvrir sur Pépé Calé que son âme repose à paix. Vraiment. Namona lisungite na yebite mbalo 20 ans pour la salle là qui gouverneur de la ville André Kimbuta yango papa atala pour la 20 ans à Pépé Calé zamingi. Tokoza la Chetemba le 1er décembre. Tokoza la Chetemba pour la concert honneur na Pépé Calé. Ma mission c'est robeta si tout va bien papi texte zokoma. Les musiciens de temps en temps peut-être que le la yo balekata tout mon enveloppe moi mon kieza la raté penza après le Pépé Calé. Bon zalaka na début na début une année 3 ans 5 ans mutokoleka mère moi eloko boy bazebele po so ba misuku balingaka te batanga bango o basungaka ezaka ba musicien ya nini te. Na pesa exemple ya moke eza ya mwana oyo nani papa Wemba que son âme repose un peu na wera mais balinga batanga bakombo te passer belé o pe le ko sona kutane mère moi enveloppe net moi no ko nani atika biso te chaque année partout kutana sai en tout cas soka moninga kaka maman quelque chose ils allaient accomplir ça. Artiste comédien. Ouais. Pauline mapa ngwa Pépé Calé. Ça c'est divine mapa o pa yo talanga ya. Mapa ngoza wa. Mususu ke wa mapa ngo bakabola ki la chef de famille ndenge zala kaka. Muta zo o ya ye. Mapa ngoboni mama. Toza la 4 parcelles. 4 parcelles ezaki o ya bandal na Ngalema Monga Fula na Matiti. Bakamule comment banani bazuyo bana bazui ndenge ba kasi oya bana bango yango bandal yango moni ya bana bango oya Ngalema famille mutezwaki oya nani ya Monga Fula bateka ipo babungisa mwa ba mikalani basala banini mais bakaba biko bango très bien to kabona ndenge ya malamu que on dingue ça côté rima famille mobile là moi sinon biso ça biso bien 5 6 5 ba diaspora balinga mingi bayoka l'histoire wana yo betara ne Pépé Calé banda ko landa yo wana peut-être biso un petit santé sto yo kana mukende Pépé Calé nda olanda yoka balinga toujours yango ka Pépé Calé abana ko landa ngai tango na bleu uniforme alinga makasi bon l'air wana grand frère dangai cousin na biso baba beta bale bisika mona Pépé Calé na ba oyo bayebi ba diaspora bayebi kingasa bayebi nini terrain Saint-Paul bango bako yeba nako beta bale kuna bon biso ba supporter to landa bango moi kotane so beta ba bale bona boy nzoka nde yesa pointaki Pépé Calé pas PTT ari PTT ça pointaki mobali nga minga tinga na valeur yango na ko kwa bizeta mukolo moko te yango bakina ko bala ka lesu te na boko la bano yangai po lelo na ko bala mobali wana po ni pona ilamba pona kolia pona kobota yango mona boyage ngo mama ya kaka jeune prochaine pour nani na ko bala te bano Pépé Calé apesi ngai bango so basana poto bazana mabana bango siko bano bazobo bakoko oyo bapesi ngai ba petit fils nanga siko ça nga plaisir pour moi yoka suso mama oyo akoko bala na bala po na sa ngosuni na ko bala souté divine. Merci maman Skoyo. Et là on est ça comme activité na minute oyo et servi autant chose au moins 500 francs crédit aux autres moins un fonds lié à foufou et là on est ça.
Vraiment, Divi, merci. Na bengaka ko débrouiller la commerce biso ya kin quoi. Na teka masanga. Na teka mwa makabu pembeni mutayo kumela mwa masanga le mwa makabu c'est tout. So pe bara possibilité ezali ba atindi eye nazo gérer ndako nanga. Maman Pauline, là nous sommes presque à la fin de cours le biso mingité parce que Zobela tous en a souci à maman quoi ils a facilité oui le 28 et puis ils a facilité na minute ko gérer l'eau quoi on a 20 ans en tout cas c'est pas facile tout le biso mingité mais l'eau ni okolo ba na l'état congolais l'eau ni okolo ba na ba diaspora ba Hollanda ba to balinga pepe kale mingi ba masa pepe kalo bazaza na ba poto wana botika pena mwasi na mino karaboy bolo batelo romo ba yokayo ta musumo réaction ba diaspora ni support alingi bino mingi ngai mama Pauline batika na lingi bino mingi mais soutien pour eloko esa mabien mais kuna na Paris ba ko sala le 5 janvier ba ko sala honneur à Pépé Calé, hommage à Pépé Calé. Biso de ça les premiers. Bino kuna ezana janvier 2019. Biso wa ezana le 1er décembre 2018. Vraiment, dès que bolinga qui ça moi bien, moi appelle et que ça nga moi bien. Numéro de téléphone nga plus 243 84 120 37 64. Numéro nga ngola. Na lingi bino mingi ba diaspora biso ya poto. So moi appelle ça moi bien. Mon encouragement ezaka mbongo te mon encouragement maman soit forte et tout ko encourager parce que motema eza motema soit aujourd'hui numéro kanya ou bientôt benginga atotindi code au comme pas maman Pauline sans faute yangwa nous soit ngane na otino numéro maman Pauline eza grave parce que mon numéro est sur WhatsApp. Voilà, nous sommes à la fin de notre mission. J'étais très heureuse de vous présenter, c'est là et je dis un grand bonjour, un grand merci à mon boss qui s'appelle de la nation, je peux pas oublier boss Lady Pichu Mangaya, mon caméraman privé, Marcus Ongangeli, garçon Slimerman Emporio, Richmond, Kilundi, voilà, tout on a beau sanité, il y a Willy Mouchel, le code mondial, Daniel Kamwena, je dis aussi un grand bonjour à toi que j'aime beaucoup, Jean-Willy de London aussi, l'Agira Pater Choma, il y a eu Kozang à jamais, voilà. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine édition. Bye bye.